Yaya, oza grande sœur na nga ya botaka. Donc na betaka tolo so na tangi bandeko na nga na tanga ya botaka na na première ligne. Poza yaya. Na profiter le kola yone ya James na mona wa mo ba. Esimbaka simbaka te. To solo lo ngano simbaka to solo. Yaya. Mikolo bazolo ba vaut mieux. Ndoki ozomona na misu ke anjo yo yebite. So yo mibale ya poto oyo lingaka mwana abala yaya. To mona bango te to yebi bango te. Mais mobali ya Kishasa. Oh to yebi ke lelo lo soki mwana biso azuli kambu to kena lupango wana numéro 4. To kena lupango wana numéro 5. Mais olingi su bango te. Le au juste olingo tsa via mwana wapi. Na bengi batu nyonso. Ona koko benga ba pesa conseil. Na bengi mama Tete Botamba na Hollande. Mama tala grande sœur nanga alingi kaka mwana bala mbali ya poto. Abisinga te. RG obino bozo sala bosa malamu. Papi de Tienne Fumutsako. Motima mimi matondo. Esinga RG na ndima kiti ko sala makanisa malamu boy. Donc grande sœur na bino azana faute. Mais yaya au juste na ba mettre en pinga na Paris. Et mais RG mais mambo taka lingini na vie à mwana. Gloria Vika mama na Jafnat Pinich. Aso condamné yaya. So mutu nyonso kaka bando condamné yaya. Ngabe kumusanga passe tankeleki na yo. Hein? Fongola mutema. Niota Abedi. Tina kati na bagoma kuna. Ba poison ese belé mais ba poison na kipete mais na bengi apesa conseil. Niota habité mabutaka oselo mo sala kati. Mwana ana bofunga mutema bala. Mususu ya te ngoloba. Non basilite. Basali. Papa José Mbalo na kati Allemagne na Berlin. Bangona papa Pilo fumuna bawo. Ba fandi wana besinga RG. Bo insister yana bino afongola motema mwana sa nini abala. Iya botaka isa nini? RG ya James azate fungolelanga na mutu na yo. Leki na yo. Vanda na bino baleki na ngai kasi lolingi ngai te. Na nini yaya? Po ce qui na jongi nano na sima. Adaze wa no pesi wakilinde ngai mbwakila. Na bwakilo mbwakile tene yebisio vomi ofanda na ndoki oyo yebite anjo yo mona te. Yo jo nganga ngana jo nganga te. Merci na kiti mungongo. Ngana jo lubana ngai na kimia. Ye moko la fela yeki nga mobala. Mama mobali na ngai na lingi ye. Ah, nikambote. La noire. Na tiki mwana asali swana ye moko. Sika mobali wana yana bizaleli ya malamu te bandeko na mobali wana bazo masa mwana na ndako na libala na ye konyokola joka to ye ko verifie ayala ki mwasi ya mobalo yo ayaki ko bima wande mwasi na ye ya akosi mwasi wana la nola ya ndeko na ye pe akosi la nola o mwasi wana jomona wana ayande kunanga pe ako jana enote bino yo na zemisi lo jomona ngai mabendingi na jo telemela la nola pe ye mobali wana aye kokota susu mwasi na ye omoni mona wana na ye na yango aya kunze na ngai cousine na ngai aya kunze na ngai cousine ndenge ye ankosi mwasi na ye mwasi pa jo kaselokola la nola ya kunze ya mobali na ye pe la nola jo kaselokola mwasi wana ya kunze ya mobali na ye njoka ba ya bambanda libale bafandeki esika moko bajo lia bajo lamba njungu moko bajo lia njoka ne ya bambanda na bambanda tango mwana na ngai ayeko ko lever déjà bato balobi na ye bayebisi kaka ndenge mwana na ngai yaka mwana malamu ndenge ngai mama na ye na ya mama malamu na kati oyo ayeko kuta na Christelle Shaumba ya mwasi ya Jonathan Libana yaka na boutique na ye wana libeli wana biloko na ye libeli wana tondisa baba nini boy Jonathan Ngambata benga ka ye libani papa na Zordi papa na Zodane papa na Zorvi pina na ena mona ko yo mwana malamu molona yo mabotaka aya mama moko malamu te biso tokiki kotika yo ndenge wana na libulu te yango wana tojolo bana yo bomba biso pe na mobile na yo seki mobile na yo ebi biso moto ebi seki yo zandamele ko kanga biso ado basoda kola sikabi ya boloba te kisele yo na mobile na yo Jonathan lolo abi moni mwana mwasi wana yakana ye na kati na mutumba ayali wali yeki bomi kiwe donc azali mbanda nayo mwasa mobile nayo aya mbanda na ye ngana fana kana ye na jobenga ye ya na benga ye ya tatine njoka ya mbanda na ngai mwana ya wana kolela leleli ngai maana ye botaka leleli ngai
ngai moko na kende na finga mwana wana na finga mobali wana na jumu wana na jumu ngate omoni moto to déjà yebi yopo yebi lokosala na mabe ayama kila na ngai moto moko te akoti ya liloba likolo na mwana na ngai merci ya butaka na yokio mwana ya yo moko yo muto memaki nef mwana libumu abotami banoko pe bazalaki wana batako bakoya kota botiye keloko te lisese moko balobaka sepela na mutu azokabela yo likelele ke o apromete yo nzoko yo ba mibali ya poto nene wana kabenga ikele eloko nazo boya yo ba daze wana po to bwakela ka ngai deza bwakela ozo pesa daze ezo leka na mbwakela na lingi na ngai nazo songisa ona na nzela ya parce que mobali ya poto yo na posa o pesa mwana omoni bango na mute mais o biso azana kishasa to moni na bango te ne yebi bankana na bango bankana bango na yebi bango te bon ça va merci décision na ezani mwana au fond mutema te pour la mwana fongola te au fond mutema te ndenge wana merci bakoma kobenga yo ya quartier ngoya Nzamba za capable kopesa libala apesaka ese libala za capable ya kopesa pe libala kolela lela te mama tika kolela lela po Yesu ne kuluswe abeta se libasa bokonga na yo tobale ila efase na yo yoko bongate madosi yokutisa jamais wa répondre yo na yekotanisa yo elombe na ngai na yekotanisa yo mopesi mosala elombe mobali panda njila wane aza capable ya kopesa mosala obenga biso na bengi yo avant on a sa chargé na yo ne psune lo omoni mutu so yé et pas batou la ndeso mutu abina na gauche pour que na gauche so mutu ke na droite et pour que na droite omoni nga étoile ndé na sa deuxième les expliquer avant on a sa chargé ne expliquer non bien omoni nga étoile ndé na zaboye na sala ba jeter comme metali bo et pour na linga te mutu yiba ngelo ko za cher pour na vie na nga Maman, et ben tu nous dingue nini. Aussi li bondumba. Toi tu es comparaison avec moi. Pardon? Oyoki. Nebi seka yo. Bitumba zo luka. Oko si sangote. Bitumba zo oko kate. Oko ta sika ba kota te. Avec yo ko yo mo ben na charité. Yo bi ko na charité. Yo bi ko na charité. Ya bi ko oh, na yo passe na na charité o ko mona de ko mona. Na bête pour la charité. Ngala banga na ngaba tout ça qu'un Paul mama charité kuna finga na manka e bana ko na finga bango. Ona nyoto ko yo ma. Mais to tika mobali na boma yo. Tika mobali na biso ko mbeli pona mobali. Charité ça mobali vina nga. To melana makila na charité. Na longo na mazemi 5 na charité. Biko yo détruire le bala bala. Yo détruire le bala na. N'importe quoi. Tu parles aussi moi tu te parles. Na mobali na nga na ko bomba. Je te ko
kende. La question on a mawa. Coco. Coco. Oui. Mon dos. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tu pleures? Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, le bel Pardon? Pardon? Attends. Tranquillise-toi d'abord. Expliquez-moi très calme. Ok? Tranquillise-toi. Qu'est-ce qui se passe? Nous comprendre que oye pas nanga maman. Bana ko expliquer nga pour na comprendre. Maman, tu n'as pas c'est la kangi biona bimi. Demi si na mata mon ka deux filles ba bengi nga tena na nga te maman. Nem na maman. Mon ka bengi nga se présenter. Comment on est sur toi là, mon cousin maman na ebi na nga été. Ben camarade na ba ki mi bali ba soli panza pra yo ebi ngam na ebi ote mbatanga yo kizande nyoko ta oli kana nzela nga na mobile nga ba simba tena simba na onani abeti ngam bata ni po ami nyabi nzala baleka te yo na mobile nga yo iko sa musana te ko linga chef na yo ndumbu mama tondi zibatu ba nzi ko beta nga Nai na mamote mama la bunda tina sona wazi mama mama tande basani ngata moko mama Ok. Mondongo. Yokanga maman. Nakoko tinda te siko na yebi za pasi. Nakoki ko tinda pete ke ba boma yo. Na yebi le pourquoi na yebi ça que on a Ye wana des problèmes sérieux on a na zanango. Afingi na yo. Afinga nga wana soki étoile soki nan aya awa finga nga comme pas possible. Yo na lingaza la sous pebele ya chacha te. Omonye lo kwa malamu yokanga. Omonye lo kwa malamu. Bazwango kana pasi. Kaka na matata. Mama bakoki po bomba ngai. Ba bomote. Ba ebinde ni ba yosela ngana re. Ngana ochelo bagarde. T'inquiète. Na ochelo bagarde. Obando tambola na bagarde. Et si kanyo soza na bango, OK? D'accord maman. Là nous sommes d'accord. Oui. OK. Tranquillise-toi, tout kotananda. Tokota leona sa version ya liboko na lo lela ba souci wala. Otamboli, mais puisque bato nous n'ont qu'écouter na ba pona tout maman sur la fracture, ba Congo. Ozomona biso ekolo na biso bangala, na bilo bombo wa bisangai. Ezo bala na te. Tozana biso bato nord Kivu te quoi. Idée na pezalaka, mais so faut tika ya tata na maman de balinga na bakoto kuna. Te to sala boy. Tozonga to sa bato nord Kivu. Ko bato nord Kivu. Na tonalité ya botaka. Et c'est l'autre, toloba ye babo terrain papa mususu. Ah voilà pour ça. On est ça toloba. Pour côté la plus oui 15 ngombe. Mbamo donc 15 ngombe tongindi to bandandi. Nanga muno tie balinière. Balinière ba tie balinière na kata. Obi masuwa nowe. Arche, ba bien arche. Nani na Noé. Arche de Noé akenda na bato. Bato oyo bandima ko kina Noé babikaka. O batikala libanda bakufa. To biseka lukela bisoka Noé.
masuwa nowe noza kuloka tulukare masuwa nowe mais na bat na kati na bat na kati o bat bakenda voyage wana na ba fufu na bango na ba masango na libongo pe nyoso na libongo pe sibiso yana makamo libongo awa mutazo kende mamini ya yo poza l'expérience koleka ah l'expérience to ba on parle te ya libala expérience libala mutajo bala mutajo bala nana jo bala nani bubu nkama neki na bango zobala neki ya bubu nkama jo siko tellement yaza kuna na États-Unis baona mama Tania babibi soto za awa to représenter bango to mama yaki na fabana familia famille na bango baboziki ya bango to bakena bazala poto ba papi de tieni bana poto c'est soto ressemble on libala buzba ya économie bangala bangala litime bangala to baba ya bangala baza bangala ba ekonda ba tusa bato na biso na mai biso bango bazoyi ba fertilité basali da fertile mais ekokite aba sai fertile tika tika déjà ba makasu na ba ntsamba tika isko oya opesa wana pour libala apesi makasu apesi ntsamba tika ni fertile mususu yo pe to opesa mo ngai pona na ko présenter bango te problème ezate mais yo ka ko pesa so biloko mais mo ko fait yo zala te yo to yelo biloko te ngai ndenge wana te ngai moto na pesi bino l'idée ya fertile pena jala te to yelo mbongo confinement to respecter chef de l'état 5 personnes fete bajo boya bato belle yango waloko yena ngai biloko na ngai na mbango na ngai na libala nyoso reçoit biso na bangala fatine biso topesaka bama super mama sipele moko sipele ya nkala oyo biso toyaka kolata sipele te batiaka 15 mobala komona bino boyaba lokoso voilà batiaka sipele moko sika na sipele wana soki bayaba ma libele okoloba te yo moko pesa biso fanga biso moko tokende kosoma bawase anglais ndenge wana sika batiaka pena lipapa na mama ntambala na mama senete biloko na matoi batiaka pe njungu ya famille njungu ya famille Marion voilà batiaka pena omoni babaso ya libana na bosembo wana babaso nini sukula papa wana yo pena oyebi yango base wana batiaka pe saki na mungba yaka pona mama saki na mungba njanja la miriki sase na sukali bapakia bajite te ziba te depo yako tena libana bato zo tia zi batiaka pe jo tia pe mbisi na koka kampanye bati makayabu bati mafuta na mbila mafuta maluile na jo loba na yo batiaka pe na ntabe ya kaya mama malamu mais sona moni koto ke mi koto ba mama po ba noko pe mona ba ko silisa kasi te ba jo pe sa avantage ke ba mama banoko ba yo bilbo ya bango ba yana banoko te bazali ko kasi banoko wana ne ba mama mana ko kamata soki la pesi ye ne ma ko kamata mbongo ya libala wana kateli banoko ensemble ba costume ma ko kamata mungba wana mungba ite ntaba taba ne ma apesaka bankana na ye ntaba ndeko na ye na libalite apesi bango ntaba wana bon ensemble costume na chaussure te yeno ya kayata ya tata ya para ila kayata ya tata c'est biso zongo te oui Déborah, ça fait déjà des jours depuis la tindela qui ba photo wana mais jusqu'à là, on a une réaction de mon côté. Yango lelo loko na sisaki musala un peu tôt. Na lobaki na leka. Na moko na yokayo. Comment est-ce que on planifie yango et salami toti parce que na ebisaki yo déjà na coup de fil ndeto sala makambo nyonso. Na makambo ba transaction nyonso ekolekana par téléphone. Pour que tout virer bambongo wana na compte na yo mais na moni pe signer signe na mon côté yango na bina le canon ne ba c'est quoi Andy na moni c'est confiance en comme longa yo quand débit Déborah penza ngata asali 3 jours ko bangati de masolonyo so carré et simbi na mais Natala qui penda photo, on avait Nathalie, bon, on a bêta qui m'a dit, Nathalie, bon, on a bien éliminé, à peu quand même, tout le monde. C'est quoi ça? Yoka, non, on a peu de idée, Yoka, est-ce que le dossier dans ma boucle, oui ou non? Et ça, dans ma boucle, on n'est pas, mais il faut l'obéter, on est le comment on traîner. Mais qu'est-ce qu'on peut réfléchir sous les bélés? Mais idée, ça est belé, il y a un coup une flamme.
Mais comment on peut pourquoi? Et où me la té, ma solo déjà carré, yo kanga non na ebisa yo. Moi to sala mamna na piste to kota wana. Oko tam so sali kambobo ko to mo ki na a côté ça mo ba rêve so beta ngo po éliminer bon. O moni. Moi to na tela na bité na ko pe so pe ide mo ya bien. Moni. Na place ke na boma to na sa ndenge nini nga bulai bu. Hein? Na obeta ka ba chiffre moi mukie. Non, donc nazo essuyer mémoire nyonso donc akoma pena zéro. Ah tu ko raisonner comment na mna ta mokolo moko le susuti. Donc abosa na epo na libela donc bondo sentir à tel lo côté kimia po na libela solution na ngana pesa no na ebi. Omoni eza nango bien. Momoni pena makambo banganga wana baki c'est pour la qui peut-être au moins na lobby mémoire na ko zonga boye. Akomi su ko tourmenter muninga bali et comme il a pas problème mususu. Nga so na pesi yo shida na nga na sala ko sala ngoto yebi nga sala makambo central pe bangati. Na ko boya ko boma mutu mais na sauver na bandenge moko boye nde na yebisa yo. Akoma liboma te mais abosa na camarade no libela ata beaucoup te na nzela bando ye bane suyete donc akomi na ko penser mbali mususu. Voilà, d'accord na yo. Je pense que nyonso ezala régler pe na pokwa o kaka. Sikoyo aksirenga penza e ole kaka. Andi, lelo kaka. Na tongo tiefana ala mukana tongo ya lobby. Aoyeba su camarade na bino na ti. Do abosa nye po na libela yo solo la kama solo nye so carré. C'est que lobby na pokwa tongo tozo message wana to samba mo virement. Donc na so moi lelo kaka lelo. Mamno so ici là na tongo zo suite. Tant qu'à rouler comme on a petit alors mon babi non na bi ke ba la confiance na yo soki na yaki parce que na yebi oui qui est Déborah. Oh la reine donc on a simbi de la reine Déborah o ba dos ba obeta li solo na kinyo batamine ne ba oya na traiter ba dossier grave o ku bien enquête hein la miquette batalisinga moto abuka kabitumelo balakisinga moto alongolaka condamnation ombone Jésus atika testament ikoke infokera eno lisenere sera sauvé nakangi Jésus nakomona ye ndenga nakangwamia il a effacé Oui. 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 Bonjour. Ah, bonjour. Bon niveau, ça bien. Tout le monde est là. Oh, Nzambi na lola Nzambi. Père! Oh, Jésus-Christ. Sois non, sois glorifié. Oh, Jésus. Sois grand, Père. Oh, Yahweh. Ah, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Pas mon lit, hein? Vous y sentez? Ouais, Nangola Nzambe, ça va. Ils ont mon vraiment. Vers où est-ce moko? Oui, action! Vers où est moko? Non, on va faire des allées. Il faut non, bon frère, grand frère. Parcours les amoulaï. Yo biso nga ya kokauka toto tambola. Mambo pepe ça maka. Monde ya bien servi, biso remel. Non. Ba serva bende biloko rolia. Au quand on met la pe pepe so ba bilobela musu, moi pe bon frère misi soulardi. Non, oh si. Ah, bon, il y a qui parle. Ça bon frère, ça bon kilo. Moni ko tanga te. Ça dépasse nga son dara mon bala beau frère. Merci. Oh, ce qui n'a benga qui bino. So zolo ba oncle faut ba ça bien oncle paternel. Ça va bien. Alors bande babasi. Merci beaucoup. Oh, Nangeka n'a pas ça par rapport à la noire. La noire a se comporter mal. La ligne vraiment la noire, Nangé a jeté. Miss Nemo. La ligne est vraiment. À la moitié à venir, à la maman banana lobby. Mais la noire, oncle, a mis maman comme sur l'aventure et puis na kibomoine. La noire a ligne mbongo, mais ligne bolingote. Donc il y a ce monde en train de se faire aventure. Or, je ne suis pas aventurier. Bon, je ne peux pas faire voir rien na bandenge nyonso na ebité.
Et on a bien sur on a bino. La noire alingi bolingote alika mbongo. Côté na moment qui na loba faut tiens sous ce route pas na yo le bibe azala moi c'est à venir. Donc ça n'est qu'à moi c'est à venir bobo tani bana na bala bala. Non, moi c'est à venir t'es à venir. C'est que tout passé na ye vie mobimba. Ah, comme marteler côté ba kufa na ye donc tout ça. Oui, c'est ça venir biso mobimba to bota bana tous ensemble mais la noire. Bon, boni biso tout ça ba noko ya la noire. Tant on avait tracé tout ça ba noko Les amis ça c'était pas épassé. Tout ça peut pas beaucoup kilo papa. Bon, loin de là. La noire a ça tout le monde le petit rapport boy na ok directement parce que na âge na yo ka suniter na ko bende na misu na ya pe pili poto sukola ya to sukola pendo longole bilamba pendo beti papa aso matiti kolo papa donc poto lo bato yokele moneza ezandeni soki yazo compliqué bolingo na affection oyo za na posa na miso déjà to peso ekoki ya lo beza kuta. Merci oncle ne sait pas. Comment tu mis ça là biso mi balès nde balobaka sifi ekoki. OK. Na oki bino. Sauf que à moi sinanga. Na meka soko zo temps osola na ye. Malgré na pesi bino rapport parce que bozana inanda. Oui. Ngape elto kutana. Na meka pe ko sola na elisusu afin que ce qui a changé c'est bon, ce qui a changé. A changé déjà, a changé. Eh, biso to lobeli comme il a changé tie nani. Biso to ntema kona biso kananda quoi. Allez to bimi to ke lo bane ya yokati. Bon, tinde we ba ke yo na la noire nde bozana za biso. Biso to c'est que relation au love fo bolingo lelo e bota mi sise za biso le biso to ba racine to loba aliye mwana a boy. Ozoe baté faut mo photo expliquer kota biso to bundi pona yo. Moi biso toza ba noko biso to bokola moi to bokola to biso to bokola ne zaka ne jeter biso nyoso to kota biso la chambre moto changer bila ça loté donc biso kuna na mosi ngwala wana rosi me penda na poitrine yo esa na loté pas simine ngai loté normal to mesa na bongo yango mwende ezabo si to longwe kuna na mboka kuna na mbanda kuna to ye awa to yo kuta na ba papi d'Etienne fumuntsako donc moi na Londres solo tokute na bon tokomo solo na tokomo mona peke kine za labo ya balata bla pongo metongo na ndo silika na kala so na siliki na tika na kala so siko yo telemananga c'est possible na longoli nyoso ba okima na nzela to ba okima na ba obelela ngana ya pomba na gane ba bitumba musuka pona longola ngabila batali ka des grandes autres qui bo pikili ki ya mobali adversaire na ola sope bo ino yo ka na solité na laksa ola tsineni ola kile mabeli oyebi likambo yo mimi matondo afandi ayebisa biso LG James likambo mwana bino nies na bino bofongolela miso. Merci banoko nanga na yoki bino pende onga na osala makambo ya libala ngonga mokote nazana ba conseillère nanga lokola ba mama Tete Botamba à partir de Hollande ipenda conseillère nanga ine mtazo bisanga butomo Richard likambo libala ngo komi wapi ngasiku no linga azwa ba information moko boy précis kezala ke mama Tete nana bonga mité mama Tete tala mwasi yango tala et ça pensa bien parce que aocha paquet nae aocha mbongo na ye anje bangi la noire ye moko bon nga na hôtel la bino lokwa dana solna bino ba oncle na yebi ke bozwa tan o sola na yebo nga pe na okuta na tant que ma femme okilo excuse uzana Ramadan non pourquoi c'est pour na moi ma Bernadette na te no. Là, je te fais inviter tellement Chachan de Moutou à présenter Kyo. Donc, nous avons que de préférence tout solo, la selle entre femmes, quoi. Hein? J'espère que vous comprendrez ce qu'on a zolinga na combattant qui une mère. Au moment où maman nyonso na vie, elle a toujours bonheur à moi hein? C'est pareil pour moi aussi. Donc, la charge à bonheur. Et ça, la vérité cachée. On a la bomba.
que personne ne sache. Et ça, c'est secret, yanga moko personnel. Mais je préfère que na relater au Justin qui est kaka. Peut-être comprendre nga maman na yo. Tu sais, Chacha wa nozo monde. Aza fils unique nanga. C'est mon unique fils. Donc na linga penza ba aventure te. Ayaka présentant une fois jeune fille moko wana donc aza penza na invité comment dirais-je. Donc fille moko impossible. Je ne sais pas ceux qui à l'écart une fois na bande de l'école. Wana na yebité. En tout cas au monde na muntu azana langage facile ya ko insulter comme pas possible. Et pas na ko bimisa ba insanité donc eza esiko ya vandaka. Allez-y comprendre. Est-ce que muntu wana na cause linga lobia za belle fille nanga? Non. Yango wana, je te fais inviter pour te solo entre femmes. Moni Chacha, moi si kande mutasala ke mobali ya sani. Alingae, oza moi si. Oyebelo ninyo koko sala devant mobali. Pour que mobali ya lingayo, pour que mobali ya sepela na yo. Donc yonde moi si. Peut-être aye bisinga, atikalo jamais kolekisanga moi si hein. À part zoba wana ya voyou wana jamais. Mais tant qu'on va présenter il y a quelque chose dedans. Il faut savoir saisir l'opportunité. N'habitez sans comprendre par là. Il faut savoir saisir l'opportunité. Hein? Donc, aux amoisi, au yebi comment on manipuler Nibali. Non, maman. Nayoki nangai. Mais nini na minute eza mambo msala mema. Ya mamsala ya te makambo ya nini ti ya bolingo ti. So na pesa bolingo. Parce wana epesa mama siko mama. Mais non. Ah, na comprendre yo za mwana mukie. Peut-être non comprendre te mais na ebike. Oyo na lobi na tant que maman. Oche quand même ilo moko na katia mutu na yo. Tu vois, vieux ça la surprise belé. Oyo to s'attendait même pas et puis tu imagines rater. Il faut savoir saisir l'opportunité, c'est tout. On a encore le bâton qui est une mère. D'accord, on a compris, non, mais on a eu le cas ça. Ah, c'est quoi? Il faut savoir saisir l'opportunité. Je sais pas si on veut comprendre. Na comprendre maman. Ok, moi c'est dans ça là que mobali a mobali a cause azaki na makanicité na ba bonjour na yo savoir te tenir au monde que mobali pe akei na sepe na pour no mono za calme puis très douce là au moni ten na oza na wa bien oyo choco frappant moi na ngaza pembe bobote na nga ba café au lait. Mwenye botaka ngalo na lali ti butu mobimba pongi na comme na tongo boy misu bipoti. Donc nous sommes des raisonnement nani ya la noire. Ya botaka lelo mutu moka bimika ka bou ainga ba la noire akene poto yo au sentir ne to lo bandi. Ya mabete. Ce qui mobile oyo ngai na jolu kaya na poto. Ayaka na poto afanda kana poto. Aye alobi ma na jana posa na bala mwana na yo na bomponi ona ali kana pa ngai susi na ngai ne na ya moboti na la noire ngai ne na ya ma na la noire aya na tate ngai ne ma na sika soki moto aye moto moko aye ma ngai ne na ngeba la mwana na yo la noire na boya te ko mwana mosi avenir na ye ya na ndako na ye na libala oso moto ngalege na pa ngani noko talikate angana yo to kobiba na likate alika poni angai moko mana ya loba soki moto wana ya kana pota yeba ina yonde yebisi yonoko mpami na posa ngai na yana ngai botaka ya mukolo mwana dila na yebisa yana ngai sika yana ngatuka pesi ngai réponse ngai na yebisi yo puti motuka na yo oyeti ya wana kisasa oyeti ya wana kisasa ya botaka il faut oyeba ko solola
Pour ce que sola bien témoin na kumbela na ndako. Ce que sola biso bien moi na kochamu. Tu te banoko. Bon on a pese ko bambali papo. Ya inongwa. Et quoi qui par tranche? Na loba na ndo tanga na yo kule likate. Papata yo moko. Na monene na yo. Na mbinga na yo pe na libumba. Jo tambola pe na tisika wana uti na lipapo oyo modele kata ninde bo. Kata na nzela vie que pour les kimingi zo supporter la gomme. Poni ni yo ya kama melengi tena aze na yo jo jonga lokola mwana mokebe mponi ni yo. Webike na ko na kuana na kutana ba police na pesa mo kashine. Ah, kasine. Ba yaki la kasine te batia kate. Te balimba luka so ina zana ngote bakanganga. Poni isi ngote ya nanga ya ambali mayali. Tonga na moni ba ona musika bazolo bananga na isi monte na kashine nanga. Na fungoli mbala moko trousse nanga. Na bimse mbala moko kashine na tamo la kashine nanga. Bamo na zumba mo na che. Ah! Yo pe. Oh kashine. Kashine. Esaka ka okanga munoko. Yango bana lobaka na yo za kizengi. Oya jobo ya mbuso kola ka temo kola na bojoba. Oh grand frère. Moto ya mokolo eloko mpupu ozobenga yango kashine pe tata yo mo katanga iko. Atanga ikutu na ya mokolo na yo na musika. Na modele oyo penza. Eh, comment t'as cassé na yo wana jo ti ya kasine. Yo mona ko suspect na mamunini. Ndeza boya mo tsiki na komo pesa nga bubu kama réseau bisinga ke leki na yo au chao ne rere un jour na vie. Na kamuni. Parce que mon absence qui a sec. Ko mo lo bongo. Yo ça sirnga ko misa sek nga no pa ya bia botaka. Oui biselo rote. Nazo koti kaka puna makambo mwana. Ah, ozo salelo. Nazo kota kaka. Ozo bete basi. Oh nga no ndiza katimini. Katimini. Donc écoute Melibanda dit en coulisses. Yabo tax. Yabo tax maman Melisi atikeli ya James Libele ya James atikeli nga na vidango tout. Bakoma kobenga yo ya quartier boyao Zamba za capable kopesa libala e apesaka ese libala za capable ya kopesa pe libala kolela lela te mama e tika kolela lela po Yesu ne kuluswe abeta se libasa bokonga na yo tobale ila efase Bakonda na yo